bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre fidélité à RD Congo Info, en particulier dans 5 minutes avec César Ngadi Oyo Batutu. Bazali en ce moment d'accord parce que Bazali ko se retrouver émission et Zoua Kabino Kaka plus ou moins 5 minutes. Il y a tant Nabino donc Mututu Azali na possibilité ya Kolanda Yango. 5 minutes, il y a le lot Tokolobela actualité politique boyebi que 2016 fin nango na 2017 actualité ya mboka na biso RDC ezali makasi et puis ekosilate ekomema biso kaka boye ti na suka ya mbula na kanisi année 2016 oyo ezali amené moko clé na niveau ya politique ya mboka na biso. Donc le lot RD Congo Info par le biais il y a 5 minutes avec César Ngadi ezolo bela makamba politicien ezali kotuna na pouvoir na ba opposant nani azali kokosa public nani azali kokosa ba congolais. Donc de toute façon ekoye bana d'ici fin de l'année na 2007 tokoye ba nani entre pouvoir na opposition ba nani baza kokosa congolais et puis ba nani baza koloba vérité. Tomoni que retour à Papa Tshisekedi bomoni engouement o esalami bomoni kisasa ndenge bakiti na balabala ba yeko yamba Papa Tshisekedi. Mais ti le lo Papa Tshisekedi pe alobaki na ye le côté awiti na ye poto azaki na ba soins médicaux azoni kisasa mais elengi oyo ndenge ba mona Papa Tshisekedi kala ba ye koyamba ye esalama kala na Congo ke batinda batute mutu ye moko akiti na makasi na ye na volonté na ye aye koyamba mutu oyo alingi eleki un jour après côté pouvoir pe lobi ke tokolakisa bino ke mboka oyo biso nde tozo gouverner yango biso nde tozo salela yango ba organiser pe na stade Tata Raphaël ex 20 mai ke net meeting ke président Kabila koloba mais batu ba tondi na kanisi na RD Congo bomona ki ba image mais to moni ke président Kabila ayete donc wana elingi kolakisa nini et community donc wenge muzika Paris obe wenge muzika ya Wera na wenge muzika ya Jibe ndenge zalaki oya salibo dans tout ça siko le peuple congolais azo se retrouver na nini. Donc yangona tozo yeb sabino ke tokotala na 2016 oyo vers la fin na 2017 tokoyeba entre pouvoir na opposition ba nani baza koloba bosolo et puis ba nani baza kokosa peuple congolais. Donc yangwana ndeka tolobara ke na 5 minutes avec César Ngadi to sala ka jugement te to pesa ka point de vue na biso te bino nde mutu bozota la biso bo sala jugement na bino bo pesa point de vue par rapport ya oyo tolobeli bino. Donc comme on dit toujours dans 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de ne pas hésiter de faire vos commentaires sur ces sujets d'actualité politique ya mboka na biso. Les images sont belles car derrière la caméra c'est beauté image. Bon, mon binomo ba image est changée parce que na sima ya caméra beauté image. Restez connectés sur RD Congo Info. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver avec plaisir prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bon vivre. À très bientôt.